RDC Mobimba partout bozwami to pesi bino mbote pe tozali na esengo makasi lelo komona bisusu bino devant vos postes téléviseurs pour na kolanda émission na bino bolingaka mingi Zoom Congo Plus au total makambo nyonso ya koleka na kati ya Kinshasa pe na RDC Mobimba lelo toye na makambo mususu ya sika ko solola na peuple toujours na système na biso tuna motuna pe zwa biano na yo donc toi ko mituna pe toi ko pesa biano kaka na émission donc partout bozwami bo partager les gens ba lien ya émission o na bande ko ba membre famille ba camarade pour des gens makambo se bandi ngonga ekoki déjà ya ko bana ko loba makambo o esengeli pour na changement ya mboka na biso. Alors comme d'habitude nous avons toujours Nayemoko Molobeli ya peuple, le guerrier, nous avons biso Makusa Excellence, Mbote Nayo. Oui, Mbote Monamboka Mopanzi Sango, Mbote na Balandinion, Sobakura Nabiso partout dans le monde entier. Je pense que Ngonganwe Koki, Otolbaraki, Bobelema, Bopusana, Ponato Solola, Masolo Yekolo Congo, Nawabino, Makusa Excellence, Balobi Awa. Ils ont les systèmes, il y a question-réponse. Toi, comme mituna, puis toi, comme pesa biano. Donc, nous avons très bien, tout est en forme. Voilà. Ok, mon ambo kazali vraiment en forme lelo. Ndengi atukolo bawana. Avant to koba naye naba mituna otobongisi ya kotuna ye mokona lelo. Toko proposer bino bolanda. Élément auto bino il y a actualité à semaine makamni les kelipso na semaine tolanda yango elongo nde tokozonga na sima pona to solo na mona mboka Makusa Excellence. Bienvenue na Zoom Info tobongiseli bino mokolo na lelo. Toko fungola yango na likambo etali ba élection na RDC ba candidat président bazali toujours ko continuer ba tourner na bango si toute l'étendue ya RDC. Président Félix Tshisekedi na Kalemi asengi na population ba voter pour école au Congo etikala na bomoko bongonde tokotonga école kasina ba discours ya koina na te. Na ngambo mususu Moïse Katumbi na Idiofa yepe alobi na population ba voter pour azali mutu ya ba action kasi ya ba promesse ya lokuta te. Bobe témoin na mboka Martin Fayulu ye peut-être toujours kokoba ko senga na population basala confiance parce que yende azali mwana mboka ya solo solo. Totikala kaka na likambo etali ba élection boyeba disuke na RDC boyeba ete kadima o azali mokambi ya seni azali ko senga na mokonza mboka basunga ye pona kopesa ye ba avion pe ba hélico oyo ekosunga ye pona déploiement ya ba kit électoral sur toute l'étendue ya RDC pe esuki wana te seni azali kosenga lisusu na gouvernement baye bakopesa ye 170 millions de dollars pona a financer ba opération nyonso oyo etikali na kati ya maponami oyo na ngambu oyo maponami ezali kosalema kasi boye bayete na ngambu ya Nord Kivu kuna ba affrontement ezali toujours ko continuer entre ba rebelle M23 pe ba soda ya FARDC na territoire ya Masisi ba FARDC basangani na ba Wazalendo pona ko attaquer ba rebelle M23 kobenda na eleki makasi pe ba habitants baza kokima na désordre. Lieutenant colonel Njike Kayiko Guillaume a confirmé que ba rebelle ba koti déjà na Mushaki kasi FARDC bazali kolemba te pona koluka moya kobimisa bango pe ko récupérer ba territoire wana. Après réunion monene o esalemaki na Sun City na Pretoria pona koluka candidat commun ya opposition kasi boy ba ete réunion ngo esukaki na kobenda na mutu na ngambo na ye Martin Fayulu Dr Denis Mukwege na Moïse Katumbi bayokana kite pona kobimisa candidat commun kasi mutu aponaki kosala nzela na ye. Affaire yango toni kotala yango na mikolozeli koya soki bakozonga na pona kobimisa candidat commun ya opposition. Wana ezalaki basango tobongiselaki bino mokolo lelo botikala branché pe bosaboni na Zoom Congo Plus magazine na bino ya Ekolo Congo. Alors sans plus tarder toleki na mituna na molobeli na biso o tozalaka na ye chaque fois ozali ko ndima kopesa peuple congolais
makanisi ya sika pour na mboka na biso ezwa élan ya sika. Donc moi na mboka makosa excellence tozana awa to balina ye déjà mituna yango bongama na ndaku soko monique mituna oyo ozali na eloko ya koloba tika commentaire na yo déjà bo partager ba lien bo aimer po ezali ndeli solo ya mboka li solo ya ekolo Congo. Moi na mboka makosa excellence mutuna na biso déjà ya liboso tozali kolobana kobana na yango ezali que to moni président Félix Tshisekedi a rekeni na mandat ya sika awa déjà ba élection ezali ko s'annoncer bientôt to yebite mais moi constamment quand to sali to moni est-ce que ceux qui président de la République aleki na mandat oyo azui pouvoir bato nyonso ba travail ki na ye ba miyibi o ba yibi mbongo mboka so na bango ekozala nini po to moni na mandat oyo apese bango tumbute est-ce que au continuer na bango na mandat ezali koya ou bien akoluka ba méthode mususu pour na ko satisfaire peuple congolais. Bon pour ngai président Félix Tshisekedi a travaillé 5 ans naie mandat mobimba tomoni lolenge eleki tomoni ndenge batu ba yibi mbongo l'état mbongo peuple congolais tozomona peuple congolais aza avec l'état peuple congolais aza zobate azomona nyonso oyo esalami ba promesse nyonso epesami batu nyonso c'est le motuna ndenge otuni ngai soki ako tika bato yo ya travail ki na bango o bayibaki mbongo mais ndeko na ngai oyebi to tamboli na président Félix Tshisekedi 5 ans mobimba mais to moni batu nyonso o ba détourner ba mbongo wana place apesa bango etumbu te ndayebi te soki yo moni ba place ba mbongo o bayibaki soki ezongi neyebi te kobana na mbongo aram mbongo ya enseignement mbongo mbongo ya 100 jours nini sous tout le bas my gold donc c'est dire mbongo ba yibi tellement belé mais batouana tout le monde bango ba koti na partie ya IDPS donc ba koti pour la protéger. Or tobi malamu ke papa Etienne Tshisekedi atika leso moko na mokili mobimba na o etali état de droit ozona na ngai mwana mboka donc état de droit tobe ke IDPS ko kota na pouvoir to ko vivre o to bengaka état de droit donc au sali mabe bakangio o yibi mbonga l'état bakangio eloko na to mona kiango epa ya musée le père. Tant que le père a soit qui a côté qui n'a pas 3 ans à Pamba Salaki, au moins qui m'a il est kanaki. Juste un message car ya Pamba. Na batunyo so ba iba mbonga l'état ba ko zongi sa babiloko. Au moins ni ba kene ko zongi sa babiloko mba on appelait des peuples ba mituka ba mbongo. Pourquoi président Félix Tshisekedi makambo asala ngote? Nde mitono to ko mituna yangona est-ce que ceux qui a joué les sous pouvoir pour la deuxième fois. Est-ce que le peuple va se retrouver pour tout le monde dans 5 ans oyo atiko tambula na yango batu oyo ba yibi batu ba détourner baza toujours na simanaye. Moi je pense que nous avons appelé que si arrivé que le président Félix Tshisekedi aleki président donc il y aura toujours les mêmes personnes, les mêmes effets et qu'on se répéter. Donc peuple congolais côté wana total malamu to kanisa que justice ya mboka eko sanctionné mais to moni justice et beti batongo kara donc bat ba ko souffrir ezali petit peuple et belé ya mbongo nyonso ozala ki détourner nzele kei et kena ba poste bango batongi bandaku na libana mboka ba sali ba makambo na ba famille na bango peuple ti manda ekosila 5 ans oyo donc mopanzi sango ndeko na ngai tomoni eloko mokote donc ezali regrettable
pour na komona continuité ya kimoyibi nakati ya gouvernement oyo totsela ki motema. Donc zali gouvernement moko oyo et décevant peuple congolais. Donc ça qui même attaqué remaniement oyo et salemaki oyo, on pensait que tant que ça allait résoudre aussi certains problèmes. Tout le monde bambema bakoti, tout le monde ba caméra bakoti, tout le monde ba oyo ya sport oyo akoti bakoti mais rien. Au moment que n'habite problème est à un niveau, il y a présidence ou bien ils ont les camoufles, c'est ça qu'on les canne CCC au peuple congolais, bah il y a bien noté ou bien bazar kokama na makam et ça qu'on les. Voilà ce que je peux dire. Na mutuna oyo tuningai pour na bato yo base travailler na régime avec le président Félix Tshisekedi. Mais moi namboka makosa excellence mituna zali toujours kubakisama. Pourquoi toujours na est na biso bitumezali ko selate to moni ba localité belé zali na maboko ya bangunya ni nezali vraiment na base ya bitumba ozali ko selate na mboka na biso. Est-ce que ozala na makanisi ya kopesa pona ba congolais ba yeba? Mwana mboka guerre na est e ko selate ndenge nini? Guerre na est e ko selate parce que ezali problème moko politique. Tout le monde qui prof mbata le baki yango awa ki ba 1-23 bayaki pour na koluka ba solo na président Félix Tshisekedi. Mais ma solo on est ba solo ki ne ba yokana ke simbite de ba zoyin ba kinayi susu ko zoyin sa bitumba. Mais président pe alraki biso ke na mana na ye bitumba na il faut essayer là. Mais mandat pe yango esili bitumba esilité. Au contraire, tout le monde d'accord et salami na ba communauté misusu mais eloko moko te salami pona est Congo ta ko lela lelo bata est ba ko voter te pona nini bitumba une partie ya mabele ya Congo ezali occupé na bapaya na ebité FARDC oyo peuple congolais et puis soutien nyonso population et soutenir FARDC na lolenge nyonso. Mais qu'est-ce qui empêche que les lots FARDC va récupérer ma belé ya Congo? Donc vivre dans un régime moko où il n'y a que des promesses, il n'y a que des promesses, il n'y a que des promesses. Mais en réalité, il y a mon côté aux alliés n'a intérêt à peuple. Donc c'est vraiment désolé pour nous RDC et perdre une partie à ma belé ya Congo. Aux alliés jusque là, Bunagana occupé depuis le 23 juin 2022. Tilelo na maboko ya bapaya. Donc eloko o izako sala ba congolais pasi pe ba yebisa biso vraie raison à part o biso to komona ba tourner la biso le président de la République. Pourquoi bitumba est silité? Bolbaki awa keo tout ça qui na embargo bokomi ko luka ba raison embargo mais embargo ngo to moni bolandeli o embargo esili mais bosso pe mindu kiango donc c'est à dire oh te to na stratégie moko boto ke na stratégie moko boy banguna babate en attendant moi bamboka moka mike lokola Rwanda ezali ko attaquer RDC mais biso nous sommes incapables ya ko se défendre. Un grand pays comme la RDC incapable de se défendre, c'est inconcevable. Donc peuple congolais na place wana il faut tous être vigilants. Toluka mabel na biso ezora na maboko na biso. Voilà ce que je peux dire na makamba bitumba est ezali vraiment ko sala pasi to éviter makambo nini ba ko bongisa peuple congolais tous à la vraiment éveillé. Voilà. Merci na mituna na yo, merci na biano na yo, mon mboka makus excellence biano na yo vraiment ezali ko pousser peuple congolais bango pe ba pesa makanisi na bango. Alors tant que ne molo malembe na mituna na biso ya mokona lelo mais tomoni na campagne oyo Martin Fayulu pendant que azali ko tambola tomoni azali ko yebisa peuple congolais que
le président actuel azali ennemi na été. Mais maloba wana et salindenge nini na koyoka yango tango yoki ke balobi Martin Fayulu azali koloba ke président Félix Tshisekedi azali munguna na été. Alors pour na yo est-ce que na moment où la campagne eza malamu pour na candidat président mususu ozali ya opposition akumisa président ozali en place? Martin Fayulu a lui qui azali moninga ya Félix Tshisekedi. Mais c'est normal. C'est normal. Ngai depuis kala na je yebisa batu que bolana baje ba politicien te. Politique oh toi comme on a lelo ezara logo la polémique et ça na maka ya JB Nawera à l'époque oyebi ba créer biso polémique JB Wera ba ko na kate mais na coulisses ba ko kulia ba ko kumela ba ko bimana ba na bango. C'est ce qui se fait aujourd'hui dans la politique à Congo. Tout ça comme on a loco la Fayulu a solo raté na Félix mais ba solo laka ezala makambo ba betaka oyo yo nanga to ebité. Tolandaka o to komona na ba télévision te o to koyoka na ba communicateur na bango te ezali ba stratégie politique. Le deux personnes ba yokanaka très bien. Bazana ba corps ba salaka. Ba mo ba loba que na politique il y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. Ce qui m'tamoni intérêt na ezate a créer ba rubrique pour na sema ba rubrique wana ba benga ye ba pesa ye pa kolamina ye. Bon, moi, j'ai quitté même la série, il y a IDPS. Donc, moi, papa, paix à son âme. Il y a un cadeau, il y a un cadeau, il y a un bango, il y a un mituka, il y a un mongo, boutou, il y a une négociation. Donc, peuple congolais, les politiciens à Congo, jusque-là, Congo n'a pas de politiciens oyo à cause de la capacité, il y a quoi simer. Il y a défendre ma belé Yekolo Congo. Azati. Donc voilà pourquoi nous sommes comme on a opposant au banani. Bazali bato o bazali kota mona sima ba intérêt na bango. Lelo elo ezako kamusanga. To moni président de la République aza kotambola na bamboka na ba province ngako na kamwe depuis manane bandaki tindenge silibwe na bandundu atikalaki kokomate na bandundu atikali kokomate ba promesse salami ebele ba promesse ti mande sili to moni eloko moko te na ba promesse yango. Donc zali vraiment regrettable lelo ko mona bazali kotia budget ebele mbongo ebimaka ebele ndeko na ngana ebisa yo na ba élection oyo. Donc n'est ça la maraboye. Bazwa quand même ba financement na libanda mboka. Mbongo ebimaka ekotaka ebele pe ebimaka ebele. Mais je m'étonne comment na ba mbongo oyo ekotaka pour ko financer des élections. Et kendaka wapi pour na mboka na biso etongama. Notre Kolanda ndeko moko Mopanzi Sangope a révélé que plus de 600 millions de dollars et pesamaki na l'élection 2018 pour soutenir l'élection ndenge ekosali mape ba action o ekola na sima. Mais bambongo wana ekenda wapi? Bambongo wana ekenda wapi? Donc peuple ndé azali ko souffrir. Ceux qui bokomi na suka boluki ko luka bavoa bokomi ko kimambango na sima ya peuple. Alors peuple ya lelo to souffrir pe tango molai et comitant oyo to fongola miso. Peuple congolais fongola miso place yozali muto bangisa muninga zali te Congo zali ya biso nyonso tout. Donc on a droit ko défendre ma bien na biso comme il se doit. Donc muto bangisa yote. Oza mwana mboka. S'il faut qu'on loba. S'il faut qu'on dénonce. Trop c'est trop. Voilà ce que je peux dire. Mon amoka, mon pandisango, ma cause excellence. Si donc il y a une élection, oyo, mandat 5 ans à président Fachi Sili, mais c'est comme si le peuple a se retrouvé. Est-ce que tu as un échec
ou bien ezali ba réalité ya premier mandat ils ont aussi un tout peu souvent na mboka confiance pour na deuxième mandat ou bien ndenge nini. Mais moi na mboka ti to kende na élection sociale échanger te eko changer ndenge nini. Eko changer ndenge nini social au peuple eko changer ndenge nini. Pour to moni président la ki biso akosala RDC Allemagne. To moni au peuple congolais na ba décembre ba ko fêter gouvernement est en charge ba produit gelé pour na kosunga peuple congolais na primo comme que etrali comme on a té le lope décembre yango comme comme il y a élection kende benda zonga sima donc social ya peuple ezala ke loko oyo esengela ki etama na première position. Tant que président Félix Tshisekedi a joué qui pouvoir na yebite ki motema mabe yango eza na ba konzi na biso nazo yebate eza ko wutela wapi ki motema mabe oyo boko condamner Mundele mais Mundele apeki sur otonga mboka na yo te Mundele apeki sur sala bolamu pona mboka na yo te c'est vrai bazana ba intérêt na bango oyo yo oyoka na bango mais les kamba ko bongisa mboka ba peki sur te pona nini ba mboka misusu ya Afrique ezali kotongama mais sangi nini. Bon, ce qui ont le que l'embargo, ils allaient dans ma camé belé. Ils ont un moyen où ils allaient le plus facile pour permettre que la population va se retrouver. Babylone, on surtout, vie passe, courant passe, maï passe, nyon so ya kokufa, nyon so ya kobeba, au juste. Naza komi tout na etumbu oyo RDC, mabe RDC sala ezalini. Bat ba yeba mbongo ya Covid, ozali ki domba tsaki pona esunga. Bat ba yiba mbongo ya enseignement ministère ya enseignement uliba konga eteni longondo ba inspecteur ya entreprise o UGF apsaki ba rapport sur na bango lelo ezali wapi bango wana na sima ya président de la République ki jalelo mutu morte ba pese tumbu mutu moko te ba pénirier bango yeso na sima ya pouvoir. Alors peuple congolais ba ko s'attendre na nini comme le roi ba orphelin. Il y a même des députés qui ont voté. Oh, tout ça qui est vraiment mon thème. Il y a des députés. On a vu son engagement, même il y a des journalistes. Bandeko Eliezer, Christelle Wangou, donc, Baraki est belé. Tout le monde, donc, l'habité congolais, Congolais font la miso. Congolais font la miso. Congolais font la miso. Toko sami trop, c'est trop. C'est l'heure maintenant aux destin na ona maboko. Ba yena mbongo zwa mbongo. Ba député nyonso ba travailler na régime o ba ko vota mete. Bo voter bango te. Ata moko te bo voter. Parce que baki ko wele la ba 21 000. Baki ko zaba jeep ya ofele. Baki ko wele la ba intérêt na bango, peuple congolais abandonné. Donc c'est vraiment regrettable, social, mandé sili, social, passe n'a pas si, nyon so pas si, donc population, ils allaient toujours coller là. Voilà, de Konangaï, ils allaient que ça la passe. Vraiment, tokomi presque na suka mona mboka makusa excellence, le banini ya suka yozanango pour na ba mboka balandio partout dans le monde. Lilo ba suka pour na mokona lelo, ndenge notre ko sabino ke bo s'abonner. Pour partager l'émission Oyo na ba mboka partout dans le monde. On a souci il y a ko éveiller conscience ya ba congolais. La prise de conscience. La prise de conscience. Congolais a sa conscience, Congolais a l'ongana ignorance, Congolais a tika distraction, a mi pesa sikoyo na kolande la makamu ya mboka. Mutako salma bia azalite, mutako bomo azate, mutako lengi so azalite, mboka zale mboka na bisoni surtout. Ya mutu moko te. L'heure est venue au yo, il faut défendre ma belle na yo. L'heure est venue au yo, il faut défendre école na yo. Voilà. Bon s'abonner, bon partager émission, bon s'abonner. N'essayez pas que tout le blague politique était, mais ma comme vous allez belé au tout le bela. Trop le bela, ma comme belé pour la conscience
pour informer peuple na biso et ko sala kitoko makasi. Donc botika malam na bandako na bino ezalaki wabino makosa excellence. Donc on est vraiment branché connecté. Je pense que nyoso zali malamu Nzambe apambola Congo, Nzambe apambola peuple congolais partout aux amis bitumana est et sila ba o bazali na maladie kola pesa lobiko ba o bazali na ba problème ezali kotungisa bango kola pesa kimena mitema ba pasi o to ya komona esila congolais akoma pe na kimia na mboka na ye. Voilà le banangai ya mokonelo on a sokisi émission ya lelo yango wana. Merci beaucoup mon pante sango. Merci nayo na ndenge oyanoli bana mboka na mituna na bango. Peuple congolais partout vos amis, tu allez toujours rassurer bino que émission oyo ezali pona bino bana mboka et salami pona bino bana ekolo Congo. Ezali pona kolobela nyonso o ezali utile pona kosunga congolais a conscience, congolais a telema, congolais a miyeba. Donc to kolobela kaka politique ité, mais makambo ezali ebele o to bana ko partager na bino à chaque émission to bana ko sala. Il y a vraiment tant de sujets autour de la nabino pona mboka na biso quand même peuple na biso ba zoapé conscience na makambo belé o ezali ko échapper bango. Alors ezalaki wabino magazine zo Congo plus sur bo CP nango numéro ou bien adresse email ezali wana bo komela biso tout simple bo s'abonner pe bo partager bo tirer ba commentaire na bino pona ba to ba sepeli na initiative oyo. Tozali wana pona bino bambote na bandeko nyonso ba na France na États-Unis na Afrique du Sud na Angola na Brazzaville na Kinshasa vraiment tozali na bino ensemble rester branchés connectés na chaîne na bino Zoom Congo plus pe na plateforme nyonso tozali ya réseaux sociaux TikTok Facebook donc bolanda biso bozala jamais dessus. À la prochaine.